Bonjour, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. Ça va bien. Nzambe, Azo Batela. Voilà la famille. Vidéo oyo eza plus pour la bande de Konabiso oyo bazwami Namboka ya Congo Kinshasa. Voilà la famille oyo tozomona eza biloko ya koteka, eza ba power bank et à côté tozana ba tensiomètre na biso. Ba power bank na biso biso nyonso toyebi nde na Congo tozana ba problème ya courant pour na ko aider biso ko charger ba téléphone na biso. Et à côté tozana ba tensiomètre na biso soko vous intéressé au komeli biso na numéro wana ezokende kini eza na disponible na kini te mais ezokende bato nyonso oyo bakokomela biso toko bombela bango na sens que bakoza la priorité avant tout que la bato mosusu tokolongolela nanu bino. Voilà la famille eza très important soko bela attention oza na ndeko no bela attention papa se akoli mama akoli abela attention eza important ozala na tensiomètre na yo yo moko na ndako kolinga te ozela kaka ti okende hôpital pona ba checker niveau ya tension na yo soko bela attention eza important na encourager yo osomba tensiomètre na yo okosala yango yo moko lamuki na tongo ozwi tensiomètre na yo omeki tension otali niveau ya tension na yo ezali olingo ke kolala ocheke oyebi niveau ya tension na yo eza très important eza na prix moko abordable ko banga te komela biso nde na lobi eza plus pona bandeko na biso oyo baza na Congo eza non na Congo te mais ezokende kala te yango wana nasali video oyo mpona koannonce bino ezokende na Congo bato nyonso oyo bakokomela biso bato nyonso oyo bakobenga biso excuse bino nde bozala priorité ya kolongola bino avant ya kotekela bandeko mosusu même si oza na besoin osomba po yo po oteka o na tie kaka ndambu pona espace eza mais eza vraiment ebele te mais même si oza na besoin nango pona oteka yo pe oteka komela biso tokoyeba ndenge nini ya kosolola po e permettre yo oyeba na koteka soki pe oza kaka na besoin pona kosalela yo moko nde na lobi ndeko na nga eza important kozala na tensiomètre na yo yo moko na ndako okozala boye na katikati ya butu ocheke oyebi ke emati to ekiti olie ya kozela kaka okende hôpital pona docteur cheke pona yo. Merci beaucoup. Numéro na biso ya mwana likolo komela biso benga biso so biloko ekomi to ko indiquer comment okosala. Merci.